na songa na loba makambo nanga e choquer bango so ba villageois na e choquer bango te ngana loba na ba réalité na ngai parce que bango pe bazawa na pona ça ba faux compte ko finga nga chaque jour ko finga na ba parents nanga ko ignora be fort nga na sala de bazwa position na bango nyonso nga na sala pona bango eza mabe c'est pas pour rien na numéro 1 ya génération ou après ba déplique après ba Robinho après ba monsieur Joana no tanga ko moni no kata après on a hérité après voilà et puis vocalement boy ba ingala la maya ingala la maya ingai ya vocal nanga café room muta mon frère nanga café room je pense que camarade nanga tini tumba auto kola na na kina zawa voilà ai maman lo ba et puis bato ba otalanga na bato awenge na ba na matete na ba na question so ebike na okosate et puis vocalement boy Evi matondo ya Diego musique ngona ngai donc so ito ke na vie normale na une année d'avance que donc na mukoloni ya une année voilà na lo batande vena na fala ba na choquer bango ba villageois ero ba koma choquer balinga vérité mauvais souvenir na lo ba no mauvais souvenir nanga ezali meilleure continuité et là en nenyo qui a sur place na uta ba combattre carrière nanga nena koma cauchemar et par na bango ne balinga évolution nanga te ne ko za la bien nanga et déranger bango yango ne ya parmi ba mauvais souvenirs nanga mais il y a bien ça que Nzambe le roi da bundela nga bitumba oyo batu ba oyela ngai ma chango na muto ya te kitoko bayo ka douleur fanatique ya la time wata boya e ba fanatique fali pupa boya ba fanatique maison mère boya si tout ya BCBG boya oyo ya ngai moko pe boya e oya Jésus de Niance boya ya viva la musique na Victoria kasi ya ba l'autre là boya te ba l'autre là boya te. Salut chers amis téléspectateurs, salut à vous tous chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, nous sommes ici en Afrique du Sud, plus précisément dans la ville de Johannesburg. Je suis Ahmed Jibekari, votre humble serviteur, et nous sommes ici dans une conférence de presse, là où nous avons l'honneur de recevoir avec nous ici l'artiste qui s'appelle Hugues Makanda Bunafile, que vous connaissez. Il n'est pas seul, il est accompagné de son orchestre. Et puis sur le plateau, il a son secrétaire et puis son coproducteur. Voilà, chers amis téléspectateurs, je ne serai pas seul. Donc, comme nous avons parlé de la conférence de presse, donc ça veut dire que nous avons avec nous Cynthia Kachal, bébé Bouchou de Kachal TV. Nous avons El Nao, la patronne de El Nao TV. Nous avons Air Zoom de Congo 50 et Congo France. Nous avons Yannick Wenge de Congo France, Congo 50 et Congo France. Nous avons Estra Malela de Aidor Media TV. Nous avons Charlie américaine de Congo Fula Fula, Bobo News de Parlement News. Et nous avons Calvi l'impératrice de Congo Fula Fula. Sans plus tarder, chers amis téléspectateurs, je vais passer le message à notre artiste pour dire bonjour Bunafile et puis impressionné Zandengenini Nandenge au Komi en Afrique du Sud peut aussi à la conférence de presse. Ouais, bonjour na Batuna Soana impressionné Zali trop bien naza fier d'abord congolais pour nos mon accueil. Nazaki en tout cas ba congolais ba mbinga bien na kitaki 2 heures si ma manœuvre dans le aéroport 3 heures mais il y avait la presse congolaise qui en a en tout cas merci na bango et puis merci na colonel Edi Mwamba et puis na monsieur Patrick Mavungu pour la organisation. Merci, on est ensemble. Voilà, il a dit qu'on est ensemble. Je vais passer les micros. Nous allons toujours commencer par les femmes parce que ici nous sommes à l'Afrique du Sud, c'est le pays de femmes. Donc nous allons passer les micros à Cynthia Kachal, bébé Bouchou et nous allons procéder de la sorte. Donc ça veut dire Kendena. Deux questions, artiste à co-capter, en gros opposé en gros d'emblée. Et puis après, artiste qui a répondu, Rolandé Tokozwa, question, il y a deuxième moutou. Bah, sous question, nous pouvons toujours garder, s'il y a encore le temps, parce que puisque nous avons 1 heure, alors nous allons vous passer encore le micro. Alors, Cynthia Kachal de Kachal TV peut déjà avoir ces questions. Beaucoup merci, chers internautes.
Bonjour Binafilé. Bonjour Cynthia. Bonjour Yves Sibouloulou. Ravi de vous voir ici en Afrique du Sud. Ma première question est ceci. Pourquoi musicien qui Fabregas au Sekaki? Et puis ceux qui n'ont pas musicien mon copain Kimi réaction ma deuxième question, chapeau Oyolataka. Chapeau eza référence moko na Congo, papa na biso Tshisekedi nda bando latango. Eza kinde combat. Ozaka na kati ya combat ou bien eza milimo bendaka ou bien eza ndeni. Merci beaucoup. Ok, pour la question liboso na répondant à la question ba wéité. Et deuxième question, nalata ba chapeau tout nalata monière, nalata borsalino, nalata casquette donc na ebité chapeau nyozo lobela mais na ebi ke nalata trop borsalino eza style wana na linga ngo na linga olata borsalino et na lata monter le roi na ndenge na lati lo mo pona combat. Donc voilà. Merci beaucoup. Kitoko. Voilà, Patou Chinemo, pour le compte de Patou Info. Binafilé, encore une fois, welcome in South Africa. Thank you. Yeah, voilà, la mode de côté déjà na ben. Voilà, Pessa Bisso, on a bref exposé, expliquer Bisso le pourquoi de ta présence en Afrique du Sud, pourquoi aux en Afrique du Sud, la production est à combien en Afrique du Sud. Et ce qui m'a s'est proposé, par exemple, à s'improviser, à Bengisa Kyoté. Mais à l'ingui à bêtiso quelque part parce qu'il y a des gens où bah contacter qui par exemple ngai bazana pour ça bêtisa bien affilé mais ils a peut-être na contrat au bosola qui na Edi Mwambate par exemple réaction na yo zalani ni pesa biso na contrat au bosina qui na Edi Mwamba za clause kaka makambu Edi Mwamba to ce qui mutamona ni akobetisa yo ce serait possible sous question ezaboye bien affilé to ebi muto sali bien affilé akoma bien affilé boye et Zanzambe, malgré Zanzambe, on ne pas Fabregas. Fabregas, azal la père na yo, on aura une chanson na onionso, on peut ça y honneur na ye. Mais lelo subitement, papa wana a commandoki. C'est dit à quoi? Polémique kaka ya munoko, beaucoup de temps na kuzu bosolo laka, ou bien les anonga rapport bo c'est sa public. Pas tout chinem. Merci. La question liboso, naza awa pona 3 productions. Production liboso na obeta le 19 na Victory Théâtre awa na Johannesburg. Et puis deuxième production na ngeza mercredi. Mercredi awa na les champions ici ga tozali. Et ceux qui nzambe asungi, ceux qui nzamba lingi, ceux qui nzamba permettre na ozala na Durban pour na ko mona pe bandeko ya ngai bazakuna la famille congolaise ezakuna ba pe na posa ba mona ngai ndeko na bango. Donc tout ça on a ba pour parler pour un concert à Durban, mais je suis sûr et certain que ça va tenir avec Dieu. Et pour la question sur le bac, qui a besoin d'un oui, moi je suis l'artiste du peuple, je fais la musique du peuple. Et si on a besoin d'un et ça problème de main, il faut les cas d'abord pas producteur d'un parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc on a aucun dans ça les contrats que producteur d'un oui bien sûr bon on va recevoir. Mais pour un respect, il y a bateau ba benga bateau ba loger bateau ba sommer biso ba billet avion tout ça tous les cas toujours et pas en avant. Et la mutuana na producteur na ba yo kana te. Pour na bimboko ya mboka bituma. Et ça ba yo kana te. Mais pour un intérêt artiste, producteur na ozala vraiment large, ozala mete ma pembe ozala ouvert pour que biso to gagner pe. Pour que biso to joie to son appé Congo bien. Maman na nyos na sola ka mona ye. Pourcentage oza. Non, Edi Mwamba au sala mamba pourcentage wana te parce que là muto a soutenir nga déjà. Avant mamba betsanga concert là muto a somelanga bilamba cher aida nga ala grand frère pour nanga. Donc pour na ye ayebi que so muto na pour sa betsanga, ye azala ka informer. Ici li. Voilà. La question monsieur Zaki. Bon, on appelle les lots, on préfère la place, il y a la réponse et la question. Un moment, il faut se poser la question. Pourquoi il y a la rare mission ou à l'ouah qui est un tel? Si il y a un salle à bien, il faut dire automatiquement que on a une guerre dans place à Outa. Mais ça n'a rien. Neni ba yo kana na ba leader na bango. Na par exemple, tant que na mission nini ou à l'ouah na quartier latin, on a succès te ba yo kana pété na Kofi. Ate.
tangela musicien nini o longwa maison mère batikala osala batikala moi batira imezala ti na wera sala pe succès ati donc et on dirait logique à musique na biso ya Congo ke na bongo mutu abimaka après leader azalaka kombati esika utaki ba o basala rien bango ne bazaka ba enfant chéri ya ba leader parce que congolais alingi bokondi congolais alingi yenda renier ye moka renier congolais alingi azana ba to bien ngo banane CG ba successeur te voilà ba congolais alingi on a culture wana te congolais alingi place aza ye kaka zala tala ba tunase donc voilà ya on appelle na senga nzambe a pesanga mutema munene ndena na ba artiste nanga peut-être na makasi nanga na kokate lobiso artiste nanga mo akomomata naza na mutema wana ya ko supporter yango peut-être na makasi nanga na kokate nzamba sunganga na supporter yango quoi voilà na pousse bosso la Farigas c'est bon olelaya azala kaka. Yeah, merci beaucoup. Bonjour, Bina Filé. Bonjour. Yeah, c'est R Zumba, journaliste à l'équipe. On a un. Tout la première question. Pourquoi na émission on y sur les cas partout d'Otambola autant à Mingi Kombo ya Fali Poupana héritier Watanabe. Deuxième question nanga ezali banzembo na yo barumba ezarobeta. Barumba eza robeta makasi partout bazo comme mais ba générique ezalaka na succès te pour eza manque en promotion to yo moko linga ko fina ba générique mingi par rapport ya barumba. Ouais, merci pour la question. Déjà sur le bin le bara trop comme ya venanga héritier watana bena venanga Fali Poupa. Et là par rapport à la question ba tunanga. Après sur le longo wana na pe fanatique na bango. Ndeti ngana za fanatique ya héritier. Na makambo ebele. Na le bango bien tina na obeta na orchestre na biso na kala ton na la moi muke na banda ko sepela na façon de vivre ya héritier Watanabe c'est un bagarreur aza jeune no apesa ba jeune belé courage omoni ngana no mon héritier so ba car de lix abeta na orchestre bato so ba parler abeta na orchestre bato je pense que bato ba bi nanga ba bi ki mamonga pe na sala ba bi que bon soko lobi pe mamsu ba lo ba oza orgueil na so manda wa liboso na 2017 na komi na ma tête. Et là, parmi les problèmes, il y a parmi les problèmes de la vie. Donc voilà. Au moment où héritier Watanabe a la bête en orchestre Sabatu, mais on a pas voiture rebelle. On a bien la bête en orchestre Sabatu, mais on a un cortège. On a n'engue n'anga n'habite. On a bondé l'orchestre. N'engue pas héritier Watanabe, on a bondé la maison mère. Mais pour les autres, on a le droit de contrer l'orchestre. Donc comment ils m'ont bébé belé. On a déjà héritier côté wana. Et puis, dans la façon de travailler, il m'a bien, vraiment idole, na ba comportement, côté avec la vie, Fali, parmi les bateaux, Soko Landi, étant moleli naie, Soko Landi fait la discipline, aucune musique, la musique na biso. Donc, à ça, genre, bateau, Soko Lingo en banana, et ça, au Lingo en pété. Pour nous avons un problème aux années qui m'étaient. Pour 10 jours au jour, ça va bien. Donc voilà. Il faut respecter bango, faut te bango nerf parce que bango mérité, ba bossaki, biso to monaki bango, on se peut toujours bosser pour to comme loko la bango et puis un souko le capé bango parce que dans maloba o azana rondima, yé sur le bas azana rondima ko ça peut makambo le kanga. Voilà. Et pour na générique. Bon, ngai déjà album nanga liboso on a mis ça reculer devant et ça reste sans générique. Hein? Non, répondre à la question là. Voilà. Album nanga liboso on a mis ça reculer devant la rumba sans générique. Donc la façon on a mis teke la de musique nanga batu ba ya manga de bongo ba mona nze ya na plus côté chant que générique. Donc na générique ata na bomi nzoto nenge nini. Donc, tu vas dire que mingi na barumba. Choisate et puis musique na biso eza rumba d'abord. Ce que tu vas accepter na rumba, gloire à Dieu parce que belé ba lekinga pe na yemba et belé ba banda pe musique liboso nanga mais ata rumba moko na ba tu ba yo ka ngote. Donc songa ba tu ba yo ka plus ba rumba nanga mais générique nanga ba yo ka ngo mingi te na ra dans les bons. Yango esa la kena za na bino boy. Ba rumba wana ngo ma tsanga ba avion yango zo voilà. Les animateurs ont se retrouvé. L'animateur nanga parce que en fait comme là
Pour s'organiser dans la vie, ou pour obonga na vie, il faut travailler belé, il faut l'organiser, il faut rémunérer. Dans mon modo sala, l'animateur nanga ba foot amarandenge mona ba chanteur nanga. Que ce soit générique ça na succès ou pas, ndeto beta musique na biso boye, chanteur nanga bi que neno 6 sa musique boye, na na autant. Animateur nanga bi que en autant, ba danseuse nanga bi que ba en autant. Sauf que ba danseuse nanga na tchela ba moi likolo. Parce que la femme, elle est faible, quoi. Moi, ça va cher, moi, faible. Il faut que... Moi, au moins, la danseuse va travailler à Mouké, mais même si on va la rebelle, à part chef d'orchestre, on a bissou. Voilà. Dans le sens où on a... Générique, on a succès ou pas, orchestre est structuré. Si on a côté au Kabolango, n'est-ce pas sur fois. Tout. Si il y a bien ça, générique, on a succès, on a un colon à bango, colon animateur, on a un succès. Donc, on a un bomine, quoi. Yeah, merci beaucoup. Bonjour, leader Bidafilé. Bonjour, papa. Yannick Wenge Motola Bonzambe. Ouais. Donc, on va nous poser des questions où parfois il y a des rimes autour car la banzela. Sorry. Ik Bidafilé, azana kisebele, ik Bidafilé atambola makolongulu. Akumba mutuka. Bakolongulu azana kisebele yango salaka nzembo mo ya hommage na moko la cercueil bilo mo bon est-ce que ils a des questions maman tuni est-ce que nzembo wana badoveni asala nzembo wana po yebeka kokufa déjà le quoi oyebi wana kisebi jour ya liwa na yo yango salaka nzembo wana ya liwa pe batude balobaka bina filé nga ko kende musique na trop kisi est-ce les a bon malgré ça qui sur le ballon mais les a bon tous les arons bon déjà pendant mon on a yemba na kota na cercueil titre na la vanité ce qui vraiment mutoza ayo kanze mon nga pena na kibomoto à comprendre que il a message na lança yeah mais au bangi ça quand même ba fan non misusu na ko si ça yeah c'est ça OK naemba mokola liwana nga ba jaloux ba koya batangisi ma miso na mitema feti mokola liwana nga libota na nga ekolela Mardoché Prosper bienvenue bakolela yama ekolela lekina yake Arno ambima bongisa bizaleli polo bieza ya nzambe moninga nanga tala motema mabe kindoki na yo omoni bakisi na yo bakosomba bilamba etalo baena matanga na ngai bakosomba gaba na mokolo na koa naliaki na bango namelaki na bango mokolo liwananga basusu balali na ndako lobi basusu bakobosana bana na ngai bakoleka bana na nga bakobeta bango kara lokola naza na bomo itikala bongisa avenir ya Miradine Ephraim nanga mame mawae mokola liwana ngai ekozala mawa. Voilà déjà message moment na opesa pe na yo tango wana bomo préparer à venir à bana na yo bato musu ba se que bana na le lopoza na bomo le biso kufi bango ba boso ba simela ba no fimbu et là ba réalité ya biso ba tout tina ba famille riche vraiment té tant tozo bosser tozo pesa pe message malamo et là ki mamwa ki cité so ki na kota ki na kata cercueil po na nga cercueil za mabaya donc ya libaya et na ninga ki na sala eloko bongo pona ko impressionner bato fakina sala eloko mobo ya bongo na boya ki na chamutu a jouer rôle wana kota na nga na cercueil polo bio koma au problème on nga mona ndimaki na mi côté là je pense que ko kota na cercueil wana et ça là ba te belé ba tirer attention na bango na nzemo wana donc pona nga mission est accomplie pona makambo ya ça va casser na basket na nga ya Versace a nouvelle collection la somme on a Paris hein na habité siko hein voilà na habité siko donc na côté pendant la Liga na Versace na payé basket pendant la tangote pendant la makolongu na zo comprendre été donc
faut que na vie ceux qui nzamba sali grâce au komi mata ils ont un bateau ba créer le pe ba makambo pona okita jusque là na mona photo te prenons un exemple une personne le roi ngai nota mama kolongulo na nzela muto akanga ta photo te muto akozwanga ta vidéo te bina filé makolongulo au monde ke baloba ngo mais photo ya la raté vidéo ya la raté ezanga mamba tu ba bimisa problème te non mérité pe mamba bon pona muto mukete quand même jour non comme muto muke ba ko c'est la mambuté kitoko ba yoka douleur ba lela ai qui c'est ça qui c'est ça na za kana ngote bon pardon ma réponse n'a pas vraiment milaye bon comprendre nga tout non exemple moi côté kisi ce qui net singa na kisi c'est que na mamba kisi na esika na ligili c'est que na kuti ba généraux na kuti ba major na kuti bato da banda kisi liboso nanga comment bato ngo batikeli nga espace malamoko po yana ba vie belé ba banda pe musique avant photo lo ba pe mo ba vérité na ba master monsieur souper mais peut-être nga na grâce yo kana na ba fleke bango c'est que bango ba banda kisi liboso nanga parce que ndeni nga mna na simika kisi lelo maman bango batiki nga na nako mona ba actuellement attends on va faire actuellement lelo parce que demain ils ont nzambe peut-être lobby ya rôle kanga pesus ndenge mo tour wana una ya lekanga tour nga sali be fort yo moni na lekié ngadem na lobby wana yo peut-être lobby yé pas rôle kanga lisusu donc voilà en sens wana biso to ana grâce kitoko. OK. Bonjour Star. Bonjour papa. Monsieur Hugues Binafile. Esdra Malela, Aïdor Media TV, émission Le Rendez-vous. Ne pas me casser un peu. Soin côté non. Ah, ok, merci. Star, na Otolanda yo na des différentes émissions récentes. Ba poser questions sur ba propos ya Fally Ipupa par rapport à Cannes, nenga prestaki. Au lobby aza produit au yemoko faut à se vendre ntoya oteka azate po baba boya ke trop et puis on peut par exemple lobby Kofi Olomide Miloba ye aza patron de musique congolaise ntalobate jibe mpiana souverain ntalobate collègue nanga moko boye pe na tanga kombonete no kata amibenga maestro ya musique ya Afrique et pourtant atobo tanga kombo tebi ke eza Fabregas au choka mitema ya ba villageois. Pourquoi pas au Kokolobara formateur Nangape Fabregas Amibenga maestro de musique africaine? Déjà pour nous répondre, on a ça la musique non dépend de na bateau yo lobby wana te. Banane. Fabregas. Te, ba tout monde lobby wana choqué mitema na bango. Oh ba villageois. Voilà. Faut ba nature ya musique na chose aboy. Soko betaka na quartier latin, soko longwe, bato liboso ba combattre eza ba fan na quartier latin. Voilà. Bato ne ba ko supporter biso na ba vérité oté. So lobby ko même poli. Soko betaka na maison mère, bato liboso ba lingate ma amne simba so longwe maison mère, eza ba fan na maison mère. Olandi? Donc voilà. Bato zo lobana, songa na loba makamunanga, e choqué bango, so ba villageois na, e choqué bango te. Ngana lobana ba réalité na ngai. Parce que bango pe bazawa na pona ça ba faux compte ko finga nga chaque jour ko finga na ba parents nanga ko ignora be fort nga na sala donc bazwa position na bango nyonso nga na sala pona bango eza mabe. Pourquoi pas tout simplement baki formateur nanga Fabregas parce que na ko si sa question nanga donc voilà nga za na te so na lo ba na sala interview na na te pona choquer batu to pona sepel sabat je suis là pona lo ba vérité ba réalité nga na yebi. Voilà. Je pense que batu belé batala so na banda ko balinga hypocrisie que réalité. Voilà. Biso batu to na idéologie en la réalité ko za verdict batu bando taxer biso impoli un grand mal éduqué pour pas décourager biso peut to za décourager te to za langa bon mutu so zo yino pour ba vérité zo loba et okende direct et zo taquer muto ya lingaka donc faut ya tchao na commentaire impoli pour lobi yo le molo ba sous vérité te. Voilà. Donc après pour la mambo lobi mamba formateur la personne où tu le ban c'est un ami voilà c'est un ami tu es mané boké c'est mon corps dans le quartier là c'est ça. Non, yo kayo. Tu allais dans le quartier, tu as Mabanga, Café Room, Cherry Migler. Vibrator. Voilà. Voilà.
Omba lelo azapa vient sur Kofi Olomide, Barobino, tout ça qui est belé. Parce qu'on a par exemple mon Robi. Nze maman et maman na wenge musique à maison mère. Parti mo yanze mo maman na melite na langwete. Na zana kuita mbendate yanga ici go. Nze maman maté parti wana. Pesango Fabregas. Zela no no malembe luka makambu. No ke malembe. Webi vocalement boy. Bayemba ingala la la maya ingala la la maya ingai. Ya vocal nanga. Café room. Muta mon frère nanga café room. Je pense que camarade nanga tini tumba auto kola na kina zawa. Voilà. Aïe maman loba et puis bateau ba otalanga na bato a wenge na na matete na bana question so ebike na okosate. Webi vocalement boy. Evi matondo ya Diego musique. Ngona ngai. Webi nze momoko boy ya vient na biso papi kakol. Et mara. Ambusanga na matuka balingo na makolote na zalemba mama. Bébé. Sokozo kende tala simama. Parti Oyo, et là, nous avons une musique à maison, mais Diego Boke, Diego Azaki, chef d'orchestre, Diego Milito, Azaki, chef d'orchestre, pas bien hérité Watanabe à Longwa. Tu vas pas pas venir à tout Kaluji. Le parti en Zemo Yem, tu as même na wingi. Et puis vocalement, Moteme Miliki, que les gens bien c'est de l'échange. Tu vois, pour la caille, Mami Bakamba. Nous avons mon grand frère Nanga Tade de Motekile. Et un vocal Nanga. Voilà. Junior qui la bat. À la proche, il y avait un héritier Watanabe. Ce qui est un vocal, on vient un Itadé à Emma, à Boakape Junior qui la bat. Oui, parti moro et maman et on a plein. Donc parlons de Fabregas, c'est un formateur. Non, Zélan, pardon. Oui, parti moro et maman et frère se déplique. Les représentants, dis-moi les représentants, dis-moi Emma, I love you, bébé Jessica nanga. Amuni naza koluka, on appelle ça nanuna yote. Affection ya bolingo, omemiola nelinga, kakande ba chagrin. Parti O, muko nango ngai. Donc maman na loba, bato ba Emma banze mwana. Basala ba carrière basala ba succès liboso nanga donc on va na boité pour la caméra na makolo baka makambo o ego susciter ba polémique moko boye rien et puis ba koufité ba na ba moy na za rappel na posa kolobela ngote soki na lobi ngo ya poyo bimisi moya formateur wana en fait muto uto lobana Fabregas maestro yo loba kanga na loba bongo kata ino tanga ko monete muto uto lobana voilà ala mentor nanga ala formateur nangati c'est un ami auto saline musique ensemble nzamba salier grâce ya bimi liboso na biso to ko bete pa na ye donc ala tout simplement mentor nanga poto utaki déjà en coulisses biso pe to edaye na carrière na ye en coulisses sans que batu ba yeba pourquoi tant yo ye na wenge on a poso gagner confiance na wenge faut pe ça pe ban vocaux faut pe ça ban alors babiloko yo pe sana ya babiloko pe ya babiso oyo zwaki o memi pe na wenge et salope grand parce que na wenge azaki loko là parole chanteur parolier alors na ki parolier na ndo ba biloko ezaki na ghetto o wenge yebite ya zo mema donc du coup biso pe to contribuer na carrière na ye mais ye après ça biso lumière amoni ça biso na miso batala mentor na biso ala formateur na biso te na par exemple mo au moni neti grand frère nanga je t'aime ya je t'aime voilà tout ça ne ba na commune moko tant ya bande musique tant ya bande musique biso to ba mike abeti papa vient nanga karma pas abeti na ba orchestre belé mais aujourd'hui abeti en orchestre nanga quand on a mis là on a poche nanga na somme la mission nanga ba voiture je pense bango bazaki ba to liboso ba lo ya liboso na somme la ba voiture le lo abeti en orchestre nanga est-ce que non lo ba que ya je t'aime nanga la ngam na formé toi za mo nanga non ngana juste mentor na ngam na monde c'est na miso bat maza dia muto na yebaki eto yemi no musicien presque ba musicien tout bazar ceux qui le long na ko lo baké moi na nanga na musique et a peut-être merveille compa pour abete si merveille tellement abete si gamote na ko lo ba bene ma fille obi bene bene afimi ko moi na roi ko lo ba bene ma fille mon chef d'orchestre nanga ngabu en obeta pas venir na Olandi si ko ngana lo bana père na elelo tant ya robeta pas venir na faire rigola ya kuta mona ngana ya test na orchestre na bango na 2008 10 na ya test na orchestre na bango
ye aobeta doum siko lelo po komi ko lelo bo ana deux voitures na ye voilà chef d'orchestre de ce carré pendant le barak na papa ne kana makasi non et la réalité il y a musique réalité il y a mokili nenge et memarabiso il y a un sens wana qui toko ba dernière question na silisa parce que toi on a des questions jusque là la poser mon corps nanda ku tout famille tout ebi matata ezalaka mais papa na mwana peu importe ta bazo pe question qui papa zo ka ba expliquer au pena OK OK papa na mwana so ba na problème ezala toujours kaka mwana moto akendaka komikitisa envers papa est-ce que ekosala mpe un jour fabriquer bina filé aluka fabrikas bachana se nde to mwana ba wata ba komana ba wera calme et que ça la mon raisonnement héritier yo bino luki makambo lelo bato ebele bakofondaka vie ya héritier watana bena Weranton na vie ya Fally Ipupa na Koffi Olomide balinga ba ramena ngo epananga non to leki na histoire moko te héritier watana bafana na ndaku ya Weranton héritier watana be azaki mwana ya Weranton abokoli Weranton akotise ba classe Weranton mais muto yo zolobana c'est un ami to latani bilamba azui chemise non le loi lati oyepo lukango boye o mona teke yango yo bozui yaye o lati o diminango ekomi na taille na yo to liana ba malewa to défendre ba la to sala na makambu ebele donc aza ndenge place yo lingo chai wana te mais aza mentor na nga grâce na yende yango na komi oyo pe na komi lelo na be fort na nga na nzambe nenga linga parce que muto lekaka kana sima muto voilà donc so to kena on a vie normale na une année d'avance que donc na mukoloni il y a une année voilà na lo batande vena nga fala na choqué bango ba villageois ero ba koma choqué balinga vérité. Moi je suis né en 1986 le 1er janvier na bonne année il y a 87 de so comme mamuke moko fa luka moninga c'est que les qui n'aiment pas luka ya je pense que la réponse est en moi itoko. Igebina Filé, bonjour. Bonjour. Moi c'est Elna Ola patronne. Oh Elna Ola patronne Moutinanga. Oh merci. Tu s'appelles d'abord en présence en Afrique du Sud. Et puis avant de commencer, vraiment topé sur ma félicitation et belé par rapport à l'album nayo o ebimi sikoyo et puis na ba prestation nayo o beti en Luanda o beti na Tunisie. Alors, et ça là qui vraiment bien, ils ont l'accepté que l'album c'est bon. Alors, question nanga ezaboye. Est-ce que Bina Philo, tu es capable d'affronter la grande salle, le là-bas, comment dirais-je, comment on appelle ça, Zénith, Olympia, na salle Moussous. Est-ce que tu es capable? On est allé qui première question et puis deuxième question nanga ezali. Obenga yomoko mi benga est l'œuvre du maître. Yebisa biso et loko nini ya makasi oyo ozwa et pas ya Fabrigas en tant que élève du maître. Merci. Merci. La question est qui quoi? Omoni. C'est bon encore les gars? D'accord. Omoni lelo ba reconnaissance mususu na ba bonne manière mususu. Et comment misabatu loko oza faible. Tant qu'on a le bas, on a élève du maître. Et la façon on s'est rabaissé d'abord. À part qu'on s'est rabaissé, on est réaliste. On a la sabat que on pas maître. On reconnaître que maître existe. On a élève naé. Mais au le bas ah ok. Tu y a quoi là tu bête ba musique à ba quartier. Mais il y a comme une expérience à ma casse ko le kababiso. Pour biso to tika le na ghetto, il y a comme dans na wingi musique à maison mais les orchestre munene. Donc aye ko la ki mambo biso to zaki na ngote. Et pemeni na yé tant to bando zo l'expérience ya mamususu na podium batele maboy na podium balata eloko ya ngwanzute public ba sola na bango boy so ça l'interview faut za boy musique faut mise énergie non na mambebele oyo nazui pemeni na yé yana ba concert musu bokoma boy beaucoup d'instruments ya mabe mais to mona ba leader musu na Congo so instrument ya mabe obetate. Mais biso siko ezaki leader na biso boye so beaucoup d'instruments même yamabe arbeta ya ba biloko ya encourager biso et ana ba orchestre msusu na kin so ki mbule beti joue à répétition ezate
mais biso kuna la iso mbule beti bo répéter kaka yango lelo ezo servir pe ngai même orchestre na ngande to sa bebi ke ata to kuta instrument mabe président obeta kaka ata mbule beti to répéter ya babiloko o nazwaki pemene ya malamu soki nalobaki naza élève du maître ezalaki mpona kopesa ye respect ezalaki mpona kopesa ye valeur na reconnaître ke nauti pas maître mais par contre lelo bato ebele bakomisango nzire nde nalobaki bongo nzire naza faible voilà na fier ya koloba bakomwana nana bakombo ebele naza aiglon naza élève du maître naza ndrangeta nostradamus etagre gré tout atali bende ebima voilà kitoko question mosusu ezalaki mpona bagrande salle bagrande salle ezo dépendre na nga te ezo dépendre na producteur jour producteur aomonake akofuta nga mbongo mpona beta na Zénith ou Bercy ou Olympia aoya obetisa nga mais nga moko nakoki omisala na makasi kaka teke nakende oyebi combien de musiciens baforçaki bakebeta na potoir omonde esukaki na basalle de fête omonaki donc maman reforcé simbaka te biso toa bato tolinga mambo esalama naturellement moni ntango naye kobeta na Afrique du Sud producteur na ngai colonel Edi Mwamba abengai nga na telefone ayebisi nga naa na poso ya obeta bacondition eza ndeni bacondition eza boyeboyeboye maza vie na ngai tosolola bien soki eza mama kowelela saki nga ndemi na ngai nabenge veneni betisanga kaka ko eza bongo te donc mokolo baproducteur baomonana mpona beta bagrande salle wana na kobeta soki mpe na bamonani te totika temps na temps ya bien eza ata tobeta na bagrande salle te mais tozo organiser tozo vivre na musique na biso ata tobeti na ekala ata tobeti na bar ata tobeti na toilette lokwaka mbongo ekota tosomba bandako na biso te tosomba te bino bana bandako te naopeye bandako na nga naopeye bakar na nga bafamille na nga baovivre bien eyaka bien par contre yana bamisie ebele oyo babetaka mpe bagrande salle wana mais so otali vie na ye en réalité à part oyo tolakisa na internet omonaki milelo na milelo mosusu so balakisi yo parent na ye ondima te voilà oyo importe eza kozala organiser ata obeta na basala ya mike mais zala organiser eloko nini oyeli biso awa na Afrique du Sud ya sika parce que c'est la première fois na yo onyata na mabele ya South Africa eloko nini ya makasi oyo bana jobu bako retenir na passage na yo bina filé elle bino voir na nga live po boyoka nga dia na babafle vraiment siko boyoka nga siko en live ponga musique na nga elelisake musique na nga ezalokwa musique ya matanga nalinga ngo bongo de ce musique esotisaka bato ezalaki na oyo esekisaka bato cette fois-ci bato bayebake musique mobo elelisaka bato eye soso okavoa ozolela kosomba nanu cercueil te peut-être bolingo ekolamuka kochango nanu na libulu te bolingo esengi réanimation bajalo te boboyinga sepela baganye ngai naleli bolingo nanga bolingo na ngai ah bon Fabrice bébé de l'herbivore bolingo asala accident ekota ba opito ya ndenge na ndenge ekufaki te lelo ebeti kaka libaku ya pamba bebe ekoti moge moninga soki nanolova te okoyeba pasi na ngai te bolingo nzoki eswaka boyoma bosomba nanu cercueil te peut-être bolingo yango ekolamuka bochango nanu na libulu te bolingo esengi réanimation pardon boyebisango banguna na ngai te bakoya nde kosepela baganye ngai Edi Mwamba colonel merci. Et puis à part ça idole na ngai ezalaka nani c'est Rebecca Malope et puis ouais c'est Rebecca Malope parmi baidole na ngai pena ye da soka banze monnaie aradia matanga tout ça yonga pe nazwa kolela na ye moya wa kola lelu jesuka moya wa kola lelu jesuka nanani nadi oh nanani
tu vas maintenant mis. Na bilangi bien te hein. Bon non, misabilo ils arrêté pas. Voilà. Na la carte mélodie. Donc idole nanga déjà c'est Rebecca Malopa mutu mo sozo yemba folela. Donc c'est normal musique nanga a bon. Merci batu bana salle ba qui même voix ba ko na bafle, même voix ba ko en live. Donc batu ba za décider le 19 heures. Qui toko ba ko douleur ba lela. Aïe. Toko. Ah. Naturellement. Bonjour Binafile. Bonjour. Na maladie. Na lobi no mingi na mungongo kinga yo epika masona biso. Bonjour artiste. Welcome en Afrique du Sud. Merci il y a na producteur Eddie Mwamba. Merci na président Patrick Mavungo. Sans bino biso ma plein. Là c'est l'impératrice de l'empereur, la queen de Congo Flaflande Makambo. Avec mon sponsor avec Dynamic Screen. Chama volume s'il vous plaît. Vous êtes papa nanga. Mais opportunité na Lukango Bandakala. Na fanatique na numéro 00. N'a parlé sur Batouté. Je vais parler sur moi-même. Et comme à un moment mon koboé na kina déception bolingo. Nazo kabanzembo nao. Na kina ngana église té. Tema kina kabanzembo no mingi. Mami so tanginga. Nazu consolation le kamazaki nango. Mokomuso na kine senga bolingo. Nazo kabanzembo nao e pesinga senga bolingo. Mokomuso na ye bande makama bolingo ezalaka. Na yoki banzembo na yo na zui de ya bolingo. Kona koma kovanda na yeba. Sagesse ya makambo lobaka. Na yoka ka musique ya batu. Oye na genre ya musique moko binafile. Ponanga. So na ebate so ki un jour comme mosali na nzambe ah yaya ata bina sa maman diaconesse na kwa na bike na mateya wana je vais me retrouver oza parolier sagesse makambo lobaka ba pesa kayo ba inspiration ne route la ko wapi o kotala âge na yo na makambo zoloba so na bina zo ba papa Lutumba c'est comme si tu as se référer à un grand mais par rapport à âge au petit aux encore petits nana yeba papa makambo yembaka que as en déception as en esengo azolela azako se retrouver nana yeba eloko partout à moi. Merci beaucoup. Ouais, déjà merci pour la question. Nous avons salanga grâce depuis na botama non na mbanzemba mutute non na mbanzemba parolete na obeta tolote mais on peut s'en dire merci parce que ça grâce et puis nous avons pas c'est la game en bouté so nazo ko s'en dire na condamner tina komara banzembo bongo eza grâce au nzamba apesanga et puis sagesse so atakati nanga na lobi depuis na botama depuis ba ata mwana baba zali kaka mwana koka mwana kizengi mwana ngai koka yabo voilà to sugana donc depuis la banzembo mwana na otu so ba partie ya banzembo nanga o ba masterbele ba ema ezaki te pona diminuer bango mais eza juste pona romi pesa pe valeur tant on a kufité na lobela pe makamnanga. Peut-être ngai personne n'a pas occasion ya obeta na orchestre minene na va bango même si nanga na yemba pe biloko na bango mais non na yembelo wa mutu te banzemo na yembaka ngamo na komarango na chansonnier et puis na na sagesse na yebi pe ko étudier terrain déjà na informé ba fanatique nanga ba ange bato balinganga ba yeba na mois d'avril na obimisa maxi single détermination na kata détermination na bo banzemo nzemo mo eza na croix et la suite à morgue. Ensuite, on peut s'abonner extrait. Donc, la musique n'a pas talent bien. Il y en a 4-4. Et à côté, je religieuse, côté je mondain, de Toloba. Il y en a 4-4 parce qu'il y a aussi trop dans l'église. Il y a un trop dans l'église. L'idole c'est Rebecca Malope, c'est Marie Misamou, c'est l'homme, papa de Ningonde. Après, ça va venir dans l'héritier, papa Madilou, papa Pepe Kale. Mais vraiment, il y a un l'église. Et puis, on dit après 10 ans de carrière, bon, l'orchestre, il y a un orchestre, il y a un Zambé quoi. Après 10 ans, peut-être. Il y a un moment, sauf ton bateau, ton longue, la bateau, c'est Bilo quoi. Sauf si Manuel Logo, tout est calé. Sauf si Biloko, ok. Donc, la musique, la musique éducative, sauf que yo kango était à bateau. C'est pas pour rien. Nada. C'est pas pour rien, numéro 1 à génération où. Après, déplique, après, Robinho, après,
monsieur Joana no tanga komoni no kata après on a hérité après voilà so longoli bato ana tout après bango au moins il y a un jeune mo bebi na filé pa bimaki asa banzembo o lelo ba jeune bele bana posa ba komanga donc voilà na fier nanga no gagner pour la musique no gagner pour banzembo na ngete ya rabato voilà c'est ça donc merci ndenge o avouer que banzembo nanga était ya rayo ngana yamba bolingo na ba forme belé côté monsieur consoler mutu côté monsieur encourager mutu côté monsieur pesa mutu solution côté monsieur lelisa mutu j'en appelle ce mon exemple tout on croit na koko kate côté les misa pour mokili mobimeyeba nazoyoka sonia kotiata po bato mokili bayoka bolingo ekufi lisusu bolingo yango nataki na bapano bolingo yango nabetelaki tolo efutinga mabe bolingo yango natielaki motema bene mafie kuna payo eloko na sengi yokanga motema epana ngana kokiselaki yo nyonso kasi yo monaki ezangaki ndambo kuna tango mosusu kozwa nde ndambo yango mon échange médicament topesa moto ya maladi peut-être akobika moto ya maladi abomi médecin na ye mosali ya nzambe ata kompiaka akoki oteka biloko ne nyonso kasi akoki jamais koteka bible na ye esede motema esede na pression ya ba trahison na kokoka te kotelemisa croix po mokili mobimbe yeba bolingo edaye nazoyoka soni ya kotiata po bato mokili bayoka bolingo ekufi lisusu. Merci. Est-ce que comment même na lobi na nzembo pardon coordonnateur donc baninga na ngai boki banzembo na biso voilà donc et là j'ai des larmes aux yeux. Voilà, même pas un moment morgue. Morgue, c'est l'histoire nanga. Tant une femme nanga a boyaranga. Mère a parlé Sainte Makédi car la femme de l'homme, la plus belle femme du monde, il y aura lèvres, il y aura cheveux, il y aura taille, il y aura poche, il y aura français. On a mère a parlé tout ça. Si quoi, mère a parlé, tu auras un problème, mon béka basongi, songi, tout ça va crier, mais pas. Mère a parlé boyinga. Ton mère a parlé boyinga, ce qu'on a bon de la mère. Kosoma nanu serkeite peut-être bolingo ekolamuka monde zalaki na tindeli sko belle sœur nanga maquette ko mera fachara pe na zongi tina bakar na pe la ya bomi libala zongi chez bango na tindeli sko morgue dans na tindeli morgue mera bi père ole la boy mera c'est nini azongi bolingo bimi na morgue et c'est que ko bato de sous problème sous na bi to sous problème na sinanya ça sous bato bolingo ekufi lisusu yango na lobi nazo kokate côté les misa croix pour batunya sobayeba bolingo ekufi nazo ka soni ya kotiata catafalque pour bato mokili bayoka bolingo ekufi lisusu bolingo ngo na tiaki na ba pano potango ezonga na tiaki na ba pano donc ngolo ba lelo surtout na ba famille na biso na ba Congo yara obi famille ekufi la trop mobo e comme na soni hôtel ndalala okate matango tuko to le na pa tante to le na pa koko po to kufeli to. Donc voilà, on a tout un problème, il y a un mère. Mais heureusement, nous avons les grâces de soigner. Bien affilé. La deuxième question, Francis Anayo. Tant qu'on vend, ça le quoi on a bien affilé. Tant qu'on vend au tabébon, bateau nous sommes ngapé. Na comme le papa. Na comme voyager pe na artiste, ba musicien mususu. Na comme besoin wap mutukana. Yé pas opa poni mutukanaye. Donc yope ota bina file zangako ok le lopa aningi se zalingai eloko moko namoni ba danseuse ba ete yo bongo na basi oche bango wapi namoni ba musicien ba danseuse ba ete tango mona ki ngande bina file na kota na kati makanisi nao
Et ça la condamne. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Déjà, à part ce que l'on a, le oui, avant tout ça, à Angola. Avant tout ça, en Angola, on a Paris, Belgique, Hollande, on a des concerts en France. Tant on a bêté, on a été au Ouganda. Non, qu'est-ce qu'on a? Il y a des danseuses. Tant on a Ouganda, tu peux même au Mwanda. Tu as Mwanda, tu es Angola. Tu as vendredi. Samedi, tu peux dimanche, tu es à. On a vu ça, tu es directement en Turquie parce que tu as un concert le 8 mars en Turquie. Alors, biso équipe équipe d'avance. Tu as se présenter dans l'ambassade de Turquie. Pour les danseuses, nous avons des missions qui ont un rendez-vous le 22 dans l'ambassade de Turquie. Donc, il faut que je pense que ceux qui sont en Afrique du Sud, peut-être en Turquie, ils sont satisfaits. Et puis, l'orchestre et voyage à Kakana, na batunia sauté. Nous avons une rectification place au lobby, ceux qui n'ont pas de papa. Nous avons papa na bangoti. Net ozawa ba master nanga bazawa ba msuba ba petit nanga ba msuba ba nandule liboso nanga ngana juste mentor na bango nzamba che grâce pa nanga pour ngana kumba bango na même pas orchestre nga mote na secrétaire nanga azana edanga na mambebele so na ko même suna ba français nanga côté msu c'est ba cha point wapi est-ce que ba cha point A ba cha virgule A donc tout le monde a important o ba na papa CG. Tu sais, je vais aller à Balano, Liboso, Nangana, ou Balakala. Voilà, nous avons un bâton. Nous avons un bâton, il y a recommandé Kaka. Nous avons grâce à Nzamba Pesanga, une sagesse, il y a un fan de cette équipe. Mais nous avons un banana et à moi kilo trop. Maramwana, on a ça, la lobby sur moral au mois. A qu'est-ce que la maman, on a un salon, on a un papa, ni à solo, on a le papier et simbaté, et simbaté. Voilà, c'est ça. Mais au moins, c'est marrant. Tant que on a bien affilé. Et ça, on a bien appelé ça, mais merci. D'abord, moi, je suis un natif de Kisensu. Je dis commune biso botami et la commune tu vas soi-disant reculer. Tu vas faire ça la chance dans Marambutu. Tu vas critiquer biso biso tu vas victime biso na bana babumbu. Na bana matadiki bala bana kingasani asuka bana maluku bana kinkole bana donc ba selembau ba tsaka biso neti na vie okosimba dollar te okoso manda te faut aka limité mais nzamba sala grâce quand même ngale on koma boy na za fier nanga na la fier na famille nanga na la fier ya ozala mwana Kisensu pour lelo na représenter Congo valablement collègue pe msu ba ministère msu ya ba commune msusu otoyebi donc na pas sanda me merci kitoko ba yoka douleur ba lela ba ninga na ngai bo moni mwana Kisensu ndenga koma. Merci beaucoup. Yeah, bonjour Bunafili. Bonjour maman. C'est Charlie l'américaine la Donia, Iron Lady, autrement appelée Mama Lopango, hein, de Congo Fula Fula. Voilà. Bon, naza d'abord on a un message à apôtre Charlie Moubiala, à lobby naibis artiste que en tout cas merci pour n'andenge oye à en South Africa, en Afrique du Sud. Vraiment azan et sengomingi parce que bien que azali apôtre Mosali Nanzambe alandaka banzembo na yo amona vraiment sagesse na kati tout ça wana eza message ya apôtre Charlie Moubiala. Alors question nanga à liboso ezali que question nanga à liboso ezali biso nyonso toyebi situation nini tozo vivre na mboka na pays. Toyebi ke bandeko na biso a est bazali kolela na makambo ezolekela bango. Il vous est déjà arrivé une fois na idée okokata ko composer ba mélopé na oyo ya kitoko wana oyo konsolaka mitema ya batu o composer pona bango pona ko consoler pe mitema na bango po bango pe bayeba ke biso nyonso ba congolais totiki bango te tozali together tozali ensemble na bango. Wana question ya liboso. Ma deuxième question est celle-ci. Nangay naïeba, bando bandi carrière na yo musicale. Si les loyo, quel est le bon souvenir, hein, oyo ozwa na vie artistique et puis le mauvais souvenir. Merci beaucoup. Ok. En tout cas, c'est une très belle question. Mais biso to apena moi problème moko
Non, par exemple, moi, mon frère n'a pas bi, félicitations place à Ali. À ton anda comment on a sinistré. Et puis jusque là non ba kotate. Voilà. Ma volonté ça m'a monsieur ezali, mais et ça peut na mara mususu to a limité. Na roya m'a peine zembo lelo. Mais moi na batumo ba bimba binzemo ebeta raté et les raté. Moi mususu to mona et servi biso des exemples mususu. Pour na peso exemple moko, inonce bi atonga banda kupona bande kona biso ya ba sinistre voilà. Mais jusque là ba kotate. Ni ne ça la ke ba kotate. Donc rien n'empêche que lobby nga pena banze momo ya bongo pona bande kona biso est mais ba tumsu ba mona loko eza o bwa ke la bango jeton. Ebetate. Donc yango to fandi to talara. Bon souvenir na ngai na musique. Les allées Dès mon anga liboso na tcha na vie, ata mwana baba mauvais temps. Bébé, koboyanga na nute, kolelisanga na nute, kokimanga na nute. Lelo, bazo poussa na pene, poba yo kike, ngala poussani pene na yo. Donc, bon souvenir nanga ya nzembo o. Pourquoi na lobi bongo? Ya nzembo o tant na la orchestre na biso kuna. Ya nzembo liboso o ezwa trophée na mboka. Meilleure chanson de l'année. Il y a Rumba, l'orchestre Nabiso. Depuis l'orchestre Nabiso, il y a un Liboso et ça a 2 millions de vies. Depuis l'orchestre Nabiso, il y a c'est moi. Et il y a Liboso au place mentor et puis ça est valeur là que ça peut n'a botti sur moi valablement. On a yebi que place balara, bazara fier n'a atana kuzu. Na TV boye bikar. Ba robo mais place balara. Baby vena que non. C'est ça qui a bota capena. Moi, on a liboso à l'accès qui a libouma bien. On ne pas bien au bota. Et un garçon bien affilé. Moi, on a un il y a un monnaie de Tchaki voilà. Qui toque dans bon souvenir dans la musique qui a un mauvais souvenir dans la musique. Bon, mauvais souvenir dans la bombe. Dans le bâté. Dans le balangate. Pourquoi bombi mauvais souvenir? Non, le bâté parce qu'il y a un homme là, une insécurité. En fait, mauvais souvenir, mauvais souvenir, et ils allument la continuité. Il y a un orchestre sur place na Outa, ba combattre la carrière nanga. Ne na ko cauchemar et par na bango, ne ba linga évolution nanga té. Ne ko za la bien nanga et déranger à bango. Tango ne la parmi ba mauvais souvenir nanga. Mais il y a bien ça que Nzambe le roi da bundelanga bitumba oyo, batu ba oyela ngai, moi tchango na muto ya te kitoko ba yo ka douleur. Merci beaucoup. Bien filé, meilleur vœu. Hein? Merci, pareillement. Année au Ponanga, et année à succès, année à bénédiction, ok, sous le bosso. Merci. Moi, je loge mouké, Lelo Nde, Lelo. Au plus, nga goua Rolanda musique na Lelo. Na chorale oyo, na ba voix bimia Lelo. J'ai pris le goût. Fona yo karayo. Sous na CD, nous te fona son baro Lelo. Mais fona télécharger ngo. Félicitations pour na yo, sous na gi na bosso à micro, na senga betolo maboko. Merci. Ok. Question nga ezaboué. Vous en a franc parler. C'est-à-dire aux loba pendant quoi munga loba biso te kwati to lobaka mais ningo sala devoir mo boy colonel dit mon mbappé ça les plaisir Patrick Mavungu ça biso to a plaisir na bande ko to bana sima kuna autant ba combat mission facilement la lingi yo so ça l'équipe nationale soit bi lelo bi na filé o comme ibenge coaché au coaché au ça la biso lelo liste pour équipe à 11 joueurs comme équipe à 11 joueurs au ça la biso benda liste parce que vous dégagez intelligence. Surtout la humilité. S'il te plaît, ça la colonel, ça la surtout plaisir. Moi, je m'appelle d'abord Bobo News, journaliste et manager international. Et pour deuxième question, il y a un secrétaire. Tout ça, la première exception. Non, c'est une exception. Il y a un manager. Il y a un manager, un joueur, et puis un musicien. Ton manager, est-ce que c'est facile? Non. Pour gérer un musicien, un artiste. Parce que le monde, il y a papa Louamba, bien le monde, il y a est-ce que vous arrivez pendant que gérer bango net artiste ça justement les locaux bimatiko qui boitité les locaux ça beauté est-ce que aux ana aussi sentir na pouvoir on a ponga la manager temps belé pour n'attendre Baptiste ngoté en tout cas qui moi passe merci beaucoup. OK so abina sala équipe nationale voilà na question on a répondre par na autant mutumo monter maintenant qui na ba catégorie. OK non je viens à Bissot Kofelo Midé Antoine Jibem Piana viens à Bissot Félix Oazé qu'on a tché ba catégorie 1. Okay. Parce que là bato ba sali belé na musique ya Congo ba boti pe bana. OK. Na génération oyo landi bango. Ba viens à Bissot ba faire ba viens à Bissot ba fali. Na tché bango ba viens à Bissot ba hérité ba
Donc, tant qu'on monnaie, notre catégorie Azali. Donc, si on regarde la temps, notre catégorie 3. Après, on a vu ma frère Nanga. Si moi, comment Azana, on a vu la catégorie Nil. Net Inosbi. Pour y à ma case partout. Si vous avez battu à lobby, mais ça peut m'amouer. Et l'équipe va te belé. Donc, notre chèque a 10 gars. Ah, bah, l'ougara partout. Inosbi, notre chèque a 10. Il y a la catégorie, notre chèque a 10. Ah, bah, l'ougara partout. Après, on a la catégorie. 3e, 4e catégorie. Notre chèque va déplique, va Robinho. Parce que va battre, va banda, va succès, le bosson nanga, va battre, va kabongo, le bosson nanga. Après, on a clôturé nanga moro. La catégorie, on a tiré les vide. On a publié pour nous. Pour nous, ça ne rien. Merci beaucoup. À tout seigneur, à tout honneur, on aurait c'est qu'à répondre à la question. C'est facile de gérer les artistes. Est-ce que c'est facile? Bon, merci pour la question. Moni, tant de dans la société, nous sommes un groupe musical. Nous sommes aussi dans la famille, nous sommes dans l'éducation. Donc d'emblée comme ça, je dirais, c'est pas facile. Mais awa, tu rends facile. Tu rends facile comment? Moni de vivre, surtout même Libanda, au moins Nazara. Naba ndegona ngalo kola akamaraji baninga na biso président stratégie où tu as déjà na sommet pas président na biso et qui tipa na ngai qui titi na c'est donc tu vois le rôle à une famille surtout le bigambo et ça la maboye nous sommes censés go tambola bongo mais après ba o ba kenda na dérapage so mon ki muta dérapo pe si to lité simbité to ça règlement na mesa et manque raté mais en gros to tambola en tout cas très bien. Touranda, marche orchestre facile. Merci. Voilà. Pour gérer, comment la Bible, si nous avons appelé vision, après ça appelle provision. Voilà. Donc c'est pas pour rien, nous avons appelé un leader. Et puis il y a une différence entre leader et président des groupes. Qui leadership va botter mango. Mais qui président va comme en haut. Dans notre famille, tu as ça club na biso mobu. Tu voter, tu as mis président. Tu as mis Edi Mamba colonel président. Mais qui leadership ou tu as un banda bo moine. Même dans la famille, au dernier dans la famille ou la dernière dans la famille, mais au monde il y a un mot à dire. Pas baya na yo na bande na yo. Donc ngana muto yo nzambe atia déjà qui leadership kati na ngana président, ngana vraiment leader. Na botama na parole d'honneur sur na lobby bande konanga ba yo karanga na bi ko maîtriser pe esprit na bango na bi ko encadrer bango la plupart ba président ba melara ba mission na bango là mais ba leader ba melaraté so ba beti ba libérer on dit obi critère qui leader moninga na par exemple on a vu ça là na so ma ba voiture pour na pe ça ba mission na donc na leader na président mais président e ba demander aussi là donc na liaka non na yi ba ndela continue qu'est-ce que et non yanga président na leader était donc ça quoi chance gaga lobi na rozo lobi pe na rozo ate to ko ba yo ka douleur ba lela ai voilà mninga na ngai Oui, chers amis téléspectateurs, chers internautes, nous sur Bomoni, Binomoro conférence de presse Ndenguez le Kiwana, donc Ndenguezo le cas parce que jusque là, tous chuté potokoma na suka il y a émission na biso topé la conférence de presse tozaki dans le lot na bune affilée. Alors, sans plus tarder tozo kende, tozana ba question pe mi balé o ezako ou te pa ba fan na yo. Alors, tu repasser micro, fan moko, ils ont mis balé, mais moko et moi c'est moko à Mobali. Ils vont d'abord se présenter et puis ensuite bakotuna yo ba question na bango voilà. Bonjour Papa Filet. Bonjour bébé. Ça c'est Flore TV. Moi na mukena ba succès mais na ba ranking. Yes. Bon Papa Filet, merci à Liboso pour pesi biso ba mama ba valeur. Na uté kolanda be mission na yo. Na moni yo okei ko kende côté ya famille na yo, côté ya papa, côté ya maman kolakisa ke to utaka na ba zete to zala jamais ingrat ata to komi na ba kombo. Na ligi na tuna papa nanga eloko nini esalaki yo ozwa
caméra kotambwisa yango na bana nyonso mike bazolela ka komono eza na mwana moko ya 5 alobi soki na mwana muke bona yoka njemba bina fie sha yanga bien na monika na ba image wana ba ya ba otinika bite papa wana yobaka makambo bien yobaka jouna okufa abaka camarade nanga miradi ya mi balena na tuna papa toke totuna na ça c'est Flore TV aura mwana muke na ba succès ne na ba ranking yes yango ne boulot na tuna papa batutu balinga bayeba kese Flore tuna nyega na tuna tangu yo ndimi kokota jobu moni jobu ya milemo boso ke mabe biso ka neto vana mtobeta tembe to na nango bongo es na ba sal o ba bengi to ba papa na biso aza pembe na biso kuna ba bidorta to bosanité mokonzi na biso to zalaka na moko papa na biso pe koto es okolongola biso ba stress oto yokaka to okosepelisa plibik mobimba bazonga ki ndeza boye baboya nga mena nzembu mombe poto yoka banzembu noto so baboyo yoka nzembu bina file elongolo stress so babeti pe mbata yoka nzembu bina file boye mapeso baboyo pe pa nzambe lobaka nzambe asungaka biso po oyemba pe nzembu moya nzambe bonani ndeko na biso ya mwasi ozokumisa. Ça c'est Flore TV. Naïga osunganga na ba question on a tunio. Voilà. Na banana na question ya mi balé. Nga artiste et musicien. Nga na aka na musique. Oye tikali eza organisation ya producteur na muto a organiser concert. Vous voyez? Nga tem na sala la publicité. Nga na aka na musique. Publicité koko zape makasi, publicité koko zape nase, mais batu ba ebele. Publicité koko zape makasi, batu ba muke. Biso to bato to dépendant na Nzambe. Bato Nzambe otindela nga jour wana na salle, bato kanga na opesa musique. Ata ba ozala 2, ata ba ozala 3. Nga na obetaka musique na comme il se doit. Na changer forme ya musique na nga tepo na sali plein, na zo vertige, ou topo na sali piaka, na perdre esprit, na vie et aussi des échecs oyo. Et puis ça avait battu maïele et ça peine à makamou sous ces simba et c'est leur expérience sur le côté il y a famille en fait on a honoré commune nangai aux Hollanda on a honoré commune nangai donc jour on est aquí na ça la remise na école nangai place na tanga primaire na genda il y a là qui rentrée scolaire il y a ban na tanga na kitomesa et on a genda ko tika enveloppe nangai ko ba somela ban ya école na biso wana bakaye et puis kokutana ba monsieur o batangisa ngai na école primaire na ngai na pesa ba enveloppe na bango et puis na profita ki comment na quartier na ngai secteur na ngai to comme on a un problème o biso so nzamba tombolio po o kendara na ba source na o place to zalaka place o kolela place voilà alors on a ninga ko valoriser commune na ngai ezaki nde bon merci papa na sepe on ngai eza question te comment on a Christian Ngongo GTI Christian Ngongo GTI, les patrons et tous les mécaniciens à Djobo. Ya. Naza patron. Message n'a pas passé par nayo. Na c'est là toujours une idéologie nayo. Merci. Na acte zo ça dans les musiciens. Bakar aux payés, bapanos aux payés. En tout cas, aux allez du professeur et moral nanga. Vous comprenez? Tous les musiciens nangaï. Na sala bon selon idéologie nayo. Donc on a une question tenende ko encourager toujours. Merci beaucoup. Continuer lango ko le mbaté ko za na esprit ba mission congolais. Merci beaucoup. Oya lingio lingai, oya lingio te finai. Makasi kutu ko leka. Oya lingio lingai, oya lingio te finai. Yango wana. Les a conseil à Christian Ngongo GTI. Merci. Kitoko. Ngongo ba Christian. Les internautes to komi na suka ya émission na biso. Tenga nina lo bape moi muke côté ya Christian Ngongo patron. Voilà. Avant na yawa, avant na en Afrique du Sud. Na noka ka batu ba sanga kuna ba patron kuna ba nene kuna ba nene. Parce que depuis da comme pe na mona bon nga ni Rennes. Rent. Na delisuka. Na mona ngote. Parce que amona pa na bi ba kabane na podium. So je vais saluer na beli na beti concert. C'est que na zo rabo. Dans ba ne kabeli na bango. Donc en coulisses à la raté. Faut un podium. Parce que so saluer na beli.
na beti conseil était c'est je tozo ngandeni. Voilà. Chance colonel et Dimo Bazali. Voilà. Oui, chers amis téléspectateurs, chers internautes, en tout cas, bah oyo bazolanda oyo bakolanda conférence de presse oyo bayoki doléance ya bien affilé. Alors azovanda na Radisson Hotel na Santon. Donc pour na oyo a ozelate que notre homme soit belle pour on ne sait jamais les demain appartient à Dieu biso toza ba musulman to bara inchallah. Donc ba ebi que non déjà ici kaza kovanda ba patron ba mécanicien Christian Ngongo GTI oyo qui déjà message. Alors tozo pesa micro na président de la communauté congolaise à Djobour. Un mot à Koki Kozalango par rapport à l'organisation Oyo et puis un mot seulement à Koki Kozalango pour Ndenge Makambo et Salemi parce qu'ils ont joué coproduction et pas il y a colonel Edi Mwamba, le patron au Babengin Zeta Malilina, elle n'a la patronne. Voilà un mot, président Patrick Mavungo. Et là, on a Koloba, ils ont juste remercier l'artiste parce que les artistes c'est bello baota Congo sobo bandi na ye malembe na sukomona azwine pembo ngoya na epete pero ya pete ko s'excuser mais pour na bina filé na mona kilo moko ya malamu epa na ye en tout cas zaki na abi Patrick tokoya imaginez muto a raté avion en Angola avec Patrick tala nazoya na kinde Congo na bis alors a roboya pe ango roloba ki en Afrique du Sud, mais qui passe à Bissouana, Angola, Tinakin. Alors, il y a un élément positif. Je remercie Bino. Merci Binafilé, merci CG, merci Bandekonio so Obaye. Et ça, juste à remercier Bino. Et la communauté, tout soutenir de Konabiso. Ndenga lobby est important. Tout c'est la karaté qui est na podium. Et je sais que tout ça la stratégie, tout ça, car businessman Bazali Awa. Tout ça ba te bazali ba kaska sereka bazali kuna na sima ba wimpi bazali kuna cham chamalondo gelo magdo toza na trocodor toza na dekonanga agence sawa pardon voilà en tout cas communauté bisono toza la samedi na Victoria Théâtre na 17h to banda concert na biso to ya ko support ndeko na biso bandeko na biso bazali logé quelque part awa na Auton pe artiste na biso bazali na Santon. En tout cas to support bandeko na biso bazonga malamu na Congo et kozala fierté na biso na Afrique du Sud tozo sala mboka oyo comme lokola Paris et comme lokola Londres et comme lokola États-Unis to laksa vraiment ba valeur na biso na kati mboka oyo to bunda ezali facile te meto koka. Merci beaucoup. Oui, amis téléspectateurs, alors nous voudrions seulement avoir aussi un mot de la part du producteur, les colonels Edi Mwamba, c'était à Malili, Balobi, a aussi au Koti Makambango avec Binafilé. Est-ce que vous avez un mot à Koloba? Il s'était comporté comment na Ebandelia Masolonio pour le loto komandenge komiboye? Ok, merci. On s'est présenté les choses parce que ça combo Bobenginga. Ngande Di Mwamba, le colonel. Et là, on a rappelé na bandeko au Bazanetinga. Musique et politique. Vous avez un message na pieka bandeko na poto. Tout ce qui va faire souffrir les musiciens. Parce que bango baza pe na famille, musala na bango balela rayangwana, baza ba politicien te. Bison Afrique du Sud to comprendre yango puis to comprendre yango. Yango moni to fongoela ba musicien motema bato ebi baza ba politicien te. Ce qui se passe en Europe, c'est vraiment condamnable. Na ba conscience na biso. Alors, na sepeli na ndenge na bengisi Binafilé en collaboration avec mon frère Patrick Mavungo qui est notre président et la communauté congolaise. Alors, et aussi la Kawanate, parce que à travers et salike nayo kapé susu pour ça kobeng saba misusu mendeka olobi biso ba musulman tolobara inshallah nangolu ya nzambe ba mususu pe baroya mais on tout nanga na pona la charité doit donner commence par soi-même parce que yé azaya ndaku c'est ça donc totika kocha musique bakal
eza politique te tozosala erreur makasi po bandeko na biso bakomosala yango na motema mabe mais biso na Afrique du Sud mitema eza ya kofungama ya bandeko na biso nyonso baza na Congo et puis bamusicien nyonso. Merci. Merci. Oui, chers amis téléspectateurs, Tokomi vraiment la souka il y a émission la biso tozalaki nango lelo avec Buna Filé. Alors tozo senga na ekaka un mot de la fin to biko kufate ozwana nous donc to senga un mot de la fin pour la conférence de presse oyo tozalaki nango lelo. En tout cas, na pesi merci na bandeko nyonso ba journaliste et puis na ba frère na biso ba sœur na biso na moni ba ko participer na conférence de presse na biso ata ba tiki banda kuna bango batiki mamna msu ya osala mais ba ko participer awa. Donc nous avons informé ba congolais bande on a biso ba en Afrique du Sud naza pour 3 semaines. Nous banda nous continuer studio nanga parce que na nzemo moko na yembela colonel Edi Mwamba alinga na sala studio ngoka awa na sala clip nango awa parce que na obimisa maxi single nangai na mois d'avril. Nous sala maxi single nanga na bandango awa et puis na continuer yango na Congo donc dès demain déjà na banda studio nangai et bato balinga bina filé bato barana posa surtout la presse congolaise to benga na bozo ba programme nanga bo assister biso na studio bo mona ndeni ni elekaka quoi et puis na beta c'était pour na concert na biso na il y a le 19 février à na Victory Théâtre na mata podium na 17h donc concert na biso banda 16h 17h na podium ti place nzambe a omema biso. Merci na lingi nzambe aza na biso nyonso abate la biso apesa biso courage apesa biso makasi to koma lisusu jour wana. Et puis le mercredi et za la date ni mercredi ça le compte et ça le jour mercredi ça le 22 to za la awawa na kati ya champion et ceux qui nzamba sungi to na ba pour parler je pense le 27. Le 27, oui, le 27 à Durban, peut-être. Tout à Durban, ceux qui nous ont aligné. Donc voilà, on appelle ces bâtiments sur moté, au batali biso, au balandi biso. Donc, Soko, ko bengi sabatubaya, nandule le 19, mais na loyembo. Na bengi ba Congolais nyonso boya, bato ya mbongo, bato ya bazanga boya. Ba papa pe ba mama boya basina mibali o boya tokutana le 19 février na Victory Théâtre igaye boya koyoka loyembo ya sika boya bato mpiaka na ya mbongo boya bato mabe na kitoko boya mikuse milai minene mike bapara ba mama na bilenge boya na jobur na benga nani oyo yo moko esiko za o miebi na bengi tini tumba mutunanga boya itoko bayo ka douleur balela Zela ba fanatique la time wata boya ba fanatique fali pupa boya ba fanatique maison mère boya si tout ya BCBG boya oyo yangai moko pe boya oya jazi de nuance boya ya viva la musique na Victoria kasi ya ba l'autre là boya te ya ba l'autre là boya te en tout cas, ba fanatika déplique boya ba fanatika Robinho boya ya Jésus kasi ya Kofialo mide boya kasi ya ba l'autre là boya te OK abengi lisusu poison Mobutu kasereka oya Yoya kabiso pe tokoya dona le 19 poison Mobutu tozo bengo na Victory Théâtre mercredi ekolanda biso pe tokoya itoko bayoka balela voilà kasi ya ba l'autre là boyate
Ok, merci. Hervé Skoda. Tout le monde en a. Hervé Skoda, oh yeah. Ok. Oh Bendenzaou, oh yeah. Ok. La biso est dans le même musique n'a facilité. Ah, c'est la famille. Merci. Tout ça. Kitoko. Oui, chers amis téléspectateurs, chers internautes, Binonyo so Oyo Bolandi Biso de partout dans le monde, nous vous disons merci pour votre fidélité. Nous disons aussi merci et puis nous annonçons directement que Kas Kasereka Mobutu les champions Azadja de retour à Johannesburg et puis Azali Awa. Voilà, nous disons merci à Yannick Kini à Papale Kimukonzi na Bango. Nous disons aussi merci à Papinimi, Jojo Mavungu et Roger Boka à Lushi. Pour finir en beauté, nous disons aussi merci à Danny Image de Best qui a été derrière la caméra et nous disons merci à Dems Vidéo. Nous allons nous retrouver prochainement, Inch'Allah. Yannick Kinia, oya, Papa Zafiranyanga, oyoki, Kassia Balotre la, boyate. Kitoko.